Non, aloba, non, tozala ki biso nyonso. Image bozwa. Mais c'est-à-dire tant aloba que image bozwa image. Bon, image na ba caméra ou na ba téléphone. Mais oui. Alaki kotambo na image ya pasteur Walesa, c'est-à-dire alaki pasteur adjoint. Akena matadi na kombo Walesa ba koyambaye. OK, ibita kombo Walesa ba koyambaye. OK, France kombo Walesa ba koyambaye. Ya wa loba kibuyi. Tellement papa oyo a sainte prophétesse. Bota le longinaye église. Bon maîtriser longinaye église. Vous savez boyamba ye lisusu te na kombo Walesa. Aya na casquette na ye moko. Mama yo pe mtolingaki mobali bosani mwana bobi mabokende. Misaki bango pour nini de peke akokoma kosala ka ba aventure na casquette ya pasteur Kabundu Walesa. Yango pasteur lobaki bocha caméra bozwaye botale longina ye akoyo ke ndete ko kosa kwa sana na nyoka na zoto na ye. Alors le ko kosa nyoka pasteur lobaki bongo. Sikoyo nyoka wa ya lobya kana nyoka na nzoto nyoka o ya nyoka sana lokuta na kati. Ah OK. Wow. Na anti pena nyoka ya nyoka. Te ona soki ba bêtise ona ke na stade ona te. Non. Ana ba papa tala ngana za ba mama ba leki na. Ba nyoko chona na idio za vene na ye. Non ça le nyoka c'est-à-dire que na testi nyoka ndenge. Voilà ça lokuta. Avant de tout droite. Comme pasteur le solobaki wana kena makanisa Walesa. Botala ye bo filmer soka une église songolo pakala na cassette ya pasteur adjoint boyamba yete pasteur lobi mabeta bible lobi boye na muntu oyo asali masumu soki a reconnaître aye a confesser l'imisaï nzambe mtalobi parce que nzambe tele la bible na wala tele la bible atemeli nzambe avant jusqu'à la pasteur wala sa tambula kana makomi ya nzambe tele misaye enfin que tout ça ça la voix en coulisses à banga tango mutono kenda ye aye ko tubela limbisa ye zongi fait na makolo talisa ye comment faut-tu le marcher dans la crainte de l'Éternel. Yango pasteur ça ma bête pasteur on est bon le ezali diable à côté katinanga ngai moko muna sala ki mabe yango papa telemisa ki ngai mais tango na ki na comprendre na sala ki malamu te azongi na makolo ya papa bino mpe lingomba église bolimbisanga babi ya pasteur Walesa wa papa awande bosepeli tokomi na biso na suka asele mukuku tokomi na biso na suka émission et nayebi te moi liloba la non liloba merci liloba que merci na passage na nga na émission yo nazaka mingi so benga na zanga te normalement vraiment santé za mo malamu mingi te mais na ngolo azambe na mawa créateur des cieux de la terre naza toujours protégé et contrôlé merci na batutu oyo bolingaka Koba plus merci ingénieur Cobra merci DG Ledim Lemba merci na Koba plus mobimba bolingaka batuta bolingaka sele na France bolingaka na Italie bolingaka na Suisse États-Unis na Canada na Allemagne na Hollande na Luanda na Brazzaville na Kinshasa bolingaka bido mingi batutu bolingaka sele beaucoup melanga na kopesa numéro d'autorisation na yo normalement numéro na ngai beaucoup recocher na mutu je peux avoir la rage au don na lobby tam sous attention ou ma pression il y a confrère na Martins boy limbisanga ce qui peut le lobby malamu beaucoup melanga na plus 243 il y a Willy Moucheni code mondial un bon tonton fondation Willy Moucheni plus il y a Willy Moucheni 89 62 14 6 6 0 plus il y a Willy Moucheni 89 62 14 6 6 0 pour la Kinshasa 089 62 14 660 kobenga te bolinganga naza kusama cité kobenga te po finganga po na kozongisa kobenga te po stresser nga po na kolo stress benga po reprocher na on est reproche donc c'est ça merci Martin Naboyamanga merci à Jaila